Oui, Malamou Balandia Congolais Télévision, merci pour vos accueils à travers la chaîne YouTube pour Rolanda Bisso partout dans le monde entier. Les Lopenza, nous Mboka Margot Langou, Ozali Moko, yaba journaliste, Yamboka Namso Congo, pe Asara Ming analyse sur l'actualité, toutes les questions politiques, Mboka Namso Congo. Naye tokolobela penza maebele o ezali penza o circuler na mboka Congo mbote Margola mbote Jean Jokwa mbote balende kona biso ya diaspora pe na monde entier ba mbote na bande kona biso baza pe na est lelo malgré que toyoki que beni vraiment bazu vraiment courage à côté les mains donc ba mbote na batunion so pourquoi pas à Christian Chiboui depuis Suisse. Merci aussi à mon patron Didi Pumba na bayo balinganga ba Gisette Timer double na ba obe balinganga papa Beton te mais papa Beton za musale ke malamu. Oui, Balandia Congolais Télévision lelo penza to komona coalition FCC cash et quand tu penses à conflit et belé to ko ebate ce qui ali penda nini ko tambote na kati ya coalition na pour tout monde qui tango IDPS parti au pouvoir ba pona bandima qui pensa ko sangana na FCC ezaki pona bango bazali penda moke na kati assemblée nationale il fallait ko sangana penza na ba IFC so bango bazali belé ko ezala force mo makasi e ko kambamboka kasi to komo mona ezali sous leur malonga ko kambamboka te pour lo qui cache lobby boy FCC zongisi ndeti lobby so to bito tala na déclaration oyo mona mboka mova penza lobby nani na bango ya PPRD bazaki dango lobby o babimisaki mona mboka Kadima président jeunesse ya PPRD kasi na ba propos mova ya lobaki ete motaganyaki l'élection ezaki bongo Emmanuel Shadari ya ko affirmer te alobi kalate toyeba penza bosolo na bozongi ya mona mboka Joseph Kabila Kabange na ebité elo ni pindoko koloba na ba propos oyo PPRD koloba et surtout pe na conflit aux epena makasi na kati ya FCC na kashi. J'entends ozo koloba ete mona mboka le omoni bat ba bomi mboka Congo eza ba professeur na ba docteur tant ozo loba bat bi ba loba ote eza tozo décourager bat musu batanga te non. Au moins, le professeur, le docteur, il y a un se faire ridiculiser dans ma makambo ebele. Moi, Henri Movasakani a lobby était mutaganya qui écrit ça Shadar. Quand ça Choli était, à Choli, à se moquer né. Tala. Donc tu peux imaginer que Olongwe candidat présidentiel, au Kiti, au comme Migolo secrétaire permanent. Yewana Pacheli Kabouya Libaya lobby était yokunoza secrétaire général AI intérimaire. Nganaza secrétaire général permanent. Bande konanga Shader alati kimono na ceinture à pembe nga kumbali na ota za ceinture noire. Pour l'homme na tuninga bi oh amité nga za ceinture noire. Ah, donc c'est kaza débutant. Ndemona ba Warren, ndemona bano ba ko ya sika ba banda judo. Donc na tali benga bi oh. Donc komoni PPRD hein. Ils ont sonné non pour bande on a ça IDPS ndenge ni. Basé na charisme té. Et bandina nous na CG na professeur na étudiant. Professeur Némi Moulania étudiant Jean-Marc Abound. Étudiant abeti professeur. Donc alingaka yiba prof Maele. Professeur mo le roi témoin le roi étudiant nga so na nzo travailler na ça nini na rozoaé. Mais nga na koka mo ba tapé perdre ba ofinga IDPS ni. Ba ba kaso kwa balengisi Kabound balengisi Kabound te musulu bia komeni nga bébé béton. Les ans tolengisi Jean-Marc Abound parce que tu as vie privée n'est pas au akenda romela masanga na nini na baka ya una makangu ne Vanessa ngabi Vanessa ngabi est-ce que ça a un sens pour ni kokota ngati ba vie privée politique à Congo comment tu ma vie privée à bateau et ça a un sens té Henri Mova bali basé le comme retour à Joseph Kabila sénateur à vie. Vous oubliez que Bozocha Kabila en danger parce que peuple congolais mité meza à Kozoka. Ndé aux de tambola raté à mon année na l'équipe na l'équipe enseignement bon raisonner ba mon carton jaune. Na vandi bon raisonner ba mon gaz lacrymogène. Donc ils étaient que non mova baluka rosaba comme da ba koko
bana ba beau frère ba beau fils baluka rosa buzoba et là on a osenga bande on a biso ngambo à cash. Il faut cohésion il y a la cash il y a pas une cohésion na kata cash na ndenge nini par rapport INC bazana batna bango na ndenge na bango. Il y a aussi les gens de l'IDPS bazo sama kam na bango na ndenge na bango. Mais quand il y a une coalition comme nous disons cash, il faut vous en avoir communicateur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de n'importe quoi la combo à cash. To lembi des gens dans mato, j'étais avec les chefs de l'État. Le chef de l'État m'a dit ceci, cela. Non, cash cherchait à une cohésion. Oh, qui au salaire que beau battre PPRD. PPRD FCC, bah ko peser batou. Bah ebi que non, il de pèse qui n'a un système ya au tchet. Ça peut surtout là la côté mon ça pas ça ni. Akola yango photo zonga na actualité. Yango moni actualité yango wana mwana mboka Ramazan Shadari akosala makambo azongeli so idéologie ya Kondo Etienne Tshisekedi po aza moko auti na école tshisekediste ayebi cours wana ndenge zalaka. Donc on a besoin à réintégrer na kata cash. Ça dit absolument rien. Ça veut dire seulement qu'on a biso à cash précisément à l'IDPS des causes là vraiment ini. Ba erreur bo sali to limbisi bino. Au moins la mboka jama kabunda sali o kabuya seigneur to limbisi bango. Mais j'ai que to préparer siko 2023. To banda okende siko ko ba kendera siko ko balobaka que ko implanter ba base ya IDPS. Parce que jeune à liro to ko kende. Le moi le bandi Mola Lodge. Le bazo kende bazo préparer retour à Joseph Kabila. Lobby to mona Kabila ko somba ba o baza ba blessé politique. Ba blessé politique ezana ba combattant. Ba blessé politique ezana bato ba nyoko mi pembe nya papa béton o lelo papa béton tchaka bango lisusu kate pona ba conseiller na ba directeur pona ba président ya songolo pakala. Oh lelo papa béton koma ko bossa na bango 2023 muta otika la zato keptenga pe na poster en 2023 mais ça papa béton tchana na poster na make nan parce que mutu nyoso yoki elenga miel ndenge zalaka yango na 2023 au cas moment na ba combattant ba koti kinga kati ba kyo solana Kabila au mona batu ba ya o apparaît ko yé ki ko solana Kabila pour ba benye sur Rwanda té ba qu'est-ce que luka ba eba eloko nini o isali ke bo conduire evanda qu'est-ce qui ne va pas yango to ko senga na so IDPS bo lalisi biso na 70% ya ba bébé o 70% ba combattant ba rozwa misala o boye et ça sous na sens té au moni bientôt là décembre janvier 24 janvier il a déjà ya président fait Tshisekedi na kati ya Ngomba Congo to ko senga na bango ba sala nini que ba luka na kimia ba combattant ba binanga bébé béton to sengi na biso misala te to sengi na biso mbongo te mais on a besoin juste de cet amour o Kondo Tshisekedi atiki biso yango moni amour wana balakisi mona mboka Jean-Marc Kabund tango aye on a dit même si tu nous as trahi même si tu étais derrière non il a trahi qui base attrahira qui base pour permettre Gentini Ngobila lekan à trahir base. Mais mon amboka komona lolenge nini bayambaki mon amboka Kabunda na ebité ndenge bayambaki pe Kabunda mukona aéroport ozaki kuna plein à craquer ndenge bayambaki mon amboka président Jean-Marc Kabunda ndenge bayambaki na ba combattant IDPS ko banga te abotola mon amboka affection toi Tshisekedi poste wana oyo na kati ya IDPS na bien IDPS eza lokwa victoire au moins victoire là ko sala ka intérim ya mola mboka Félix Antoine Tshisekedi jeune IDPS eza lokwa victoire au moins victoire le so bateki victoire ata $200,000 et pas ba japonais na ba coréen de to ko tekela ba bisika wa ba yo zongi sambango ya lokwa IDPS ata lelo yo kotisa ngo diabo ndenge ato lobi bango baza kuna te regarde ba Alexis Tabolingo ba Alexis Kabund pour yo katinga na zongi sanani Balexi bango même si bo trahir biso mais to seni to yambi yo po bitumba ko bunda eza ya yo te zande ya base parce que Kabunda okokate FCC baza soki 3-5 quelques députés ensemble ba ko isa na pétition parce va signaler qu'il y a des pétitions mais c'est ça non lui il a dit que non il est prêt il a sacrifier place wana. Ah bon, c'est pas un problème à sacrifier atika na IDPS comme ça congrès salama batia président musuka yasika IDPS batia batu suponda zana aza président AI photo na ekokota na permanence IDPS c'est un président non
photo bato mosusu ekokota te tanke basege ekokota nango te. Donc c'est mieux que allons à cette cohésion là pour que les combattants a se retrouver na mokena e o asomaka mai lipa 200 aya avandi ayoki ndenge ni santé à président ndenge ni santé ale le président kenda ki wapi balinga te ke amour wana lelo to pesa bande kwa FCC chance basomba ba blessé politique wana et que ça là vraiment bien te yango to ko senga na mwana mboka Jean-Marc Kabund amitia na place à papa. Papa azaka matoi mibala fongolaka. Papa pe asalaka pe moi rôle moko ya moke ya mama. Na ndenge nini? Mikolo yo toboite que c'est bon slogan ba konager ba ko sala boy. Na politique makamso bimisa ba amateur. Aboku na ide pes ba ko loba été ba konager to monde ya ba photo shadara ko nager déjà kasi kuna pe na pe perdre babi et comme siko yo moment ya ba hyper kit politique. Nambi hein, tous ont un membre nager. Au moins ba politiciens africains, ba bomba secret. C'est pour ça que tu vois que ba blanc, ba mindele ba osaka na biso. Parce que secret to bomba ngote. Et dès que les longues sont point faible les jeunes les aboé. Et comme ça de discuter les jeunes en soin les jeunes peut-être on a d'autant à point faible on a té. To bi ke bazana nini na bébé ba benga ngone. Baza na coalition to ebi ke eza que bango nani ba Shadari ba na sanction ba comprendre eza dépression muta kenda ka Goma akomi Dubai ba kenda ngo ya robatama akeka mo Dubai wana ala senya zongi elengi ya poto eza été mukonye ko mona kai soki McDonald's soki nini Louis Vuitton ya poto mona tala première dame honoraire tala maman d'Alexis Sengo amoni ata alati abeti bilela laxi que oui poto ezaka poto ba kipete yo mo boke choke lobby au moins ya pareko ba lobby minye ba minye ba nyamulenge ba ba sali marche au moins boke tu a dit non ils ont pas dit ce qui eux ils cherchent c'est de l'argent que ba cha bangoka. Donc nous on n'a pas ce temps là biso toza besoin to tonga Congo oya or minéré nyoso eza ya biso Congo sani ekende est-ce que tout le monde a le quoi amuser. Oh, Jean-Marc Sambalola, comme loba, le log n'a manqué, papa béton. Le chef de l'État inauguré qui misé national. Elle le roi misé, wana. Ba japonais, ba tongia, on a bon wane. Tu peux si baoni. Et l'on a tout namico. Tu peux si ba minéré, tu peux si ba colbat, tu peux si baoni. Parce que c'est à nous-mêmes maintenant qu'on fait quoi, qu'on commence maintenant à construire notre pays. Nos frères et sœurs de la diaspora, au bazar partout, n'a qu'au sein on a ba conseiller. Nako senga na directeur de cabinet chef de l'État moi na mboka Vital Kamerhe Lwaka Nyingini parce que je sais que tu es aux ans ba te belé à diaspora balingaka yo te parce que babi kozaka atanga na ko défendre ba lobi te bébé béton tika ko défendre parce que cabinet à mon konza mboka iko sala te na ningi nini ba conseiller ba zawa na bazu déjà mituka bazu nyonso na ba photo chef de l'État il fait absolument rien du tout. Au lieu que bokenda kopesa ka ba japonais na ba coréen ba nani ba projet mais nous on a nos frères et sœurs ya mboka na biso que ton président a ko lo baba zonga ba kozonga nengeni muninga na société na ya depuis akotisa mukanda ti lelo muni pourquoi tout faut tozana na bolingo avec tout luka ba expatrié tam loko anani o azaka vice président ya seni aye lelo na banani aye ke basani batonga nini o sicrier aye pa comme kobimisa ba société na bango ba société na bango comme kobima société kingani azui moi libanais moi mundele moi ba bambi ber makambo ala kamito to ko dénoncer ngo. C'est pour ça nous disions ceci à nos frères de l'IDPS Jean-Marc Kabund 520 gigas à Augustin Kabouya tondimi ba meya culpa na bino et la population et c'est le combattant c'est maintenant il y a ko construire sikoyo IDPS il y a que construire Pemboka et que les scoles liboso ba fertilité o ba fingi le loya lobi ba ko nager bon autant on a wesh a manka ka président de la République en plénière s'il était un fils de l'IDPS pourquoi il n'avait Asilika quitté toi akata qui plénière ça n'a pas de sens le quoi comme on a tant morambo na wesh le loya komi to ça comme finga chef de l'État ozonga bo muta manki ozonga bo manki nyoso ana ba komoni lokwa ayuma te akotala il est en train d'observer mon konzambo kanyoso ba fingara ba lobela il y a des critiques à faire mais to ko sengaka ka juste respect ezala
respect on a besoin de fertilité, on a besoin que jeunesse à Congo peut et se retrouver dans les minéraux na biso na ba colbert so manganese na ça que mon nombre battu mo ba liara mo mbongo à Congo té et que ça la vraiment bien té mova na ko conclure mova na Shadari bango ba ko intoxiquer ba député à FCC le quoi bazaka ebele basala nini basala tout pour mabunda longwa pour mabunda signaler déjà secret na bango ya basala na assemblée entre Mova Shadari na les chouchous de tous les bandundo nani baselo te na bandundo ben ekiri wana misatu bango ba ko sala na monsieur l'hypocrite Némi Moulanya ba ko sangana bango 4 ba ko luka ba omona ya ça le quoi sekaka le quoi moto malamu nzoka il est plus malin même Chinaram. Oui. Mwana mboka Margolangu lelo penza likambo pasi ekomi lisusu na ville na biso ya Goma donc touché penza biso so ba congolais oyo crash esamaki na ville ya Goma oyo penza ebomi bato baziki kasi parmi bato bakufi donc ezana 3 agents oyo ya ministère ya affaires foncières to ebité likamba crash so tozoki mwa sima premier crash esalamaki na bozui pouvoir penza ya président Félix Antoine Tshisekedi ezaki oyo esalemaki oyo bato ne penza baziki kino lelo toyebaka te soki bato aviango ekweya wapi soki ezonga wapi kasi lelo su tomoni susu crash ekosalami na ville ya Goma ya solo penza ezali pasi ndenge tomemba ndenge na biso bakongolais bakufi ba oyo mpe baza mpe basurvivant kokoloba nini na faire crash ndenge lokolo elingi ekoma momesano mpona biso bakongolais. Parce que la société aviation en Mboka Congo balingi kozwa trop ba pilote stagiaire bali bango kozwa bato bakomeli na mosala te yango tika tomona ba crash a boy po ete soki muto aza pilote bien formé ayebi ndenge ya ko ya Goma c'est 2 heures à 3 heures sur 4 heures du temps 5 heures du temps ici c'est pas loin mais quand maintenant vous faisiez des trucs pareils et ça que ministre la biso ministre Sassani babongisa makam mais comme je n'a présenté sincère condoléances dans la mona mboka molendo sakombi donc on a fait ministère affaires foncières pe na bande ko na biso o batiki biso soko ozongi so na makambo etali crash esalamaki o to ebato ebele o bazaka proche na biso bakenda nga makambo na linga obeta ngo lisusu te na ndenge bato ba bébé beton bo obeta lisoa na point po ezali kambo apasi pe mawa to ko senga kaka nzambe lokwa congolais lingi to etalaka po to kabwani te po batika biso yini to bika biso to za africain to yini mais ba komi bazaïwa na ba congolais lokwa bazaïwa ba garder ba passeport na ba congolais bango balingi que nyonso ebima kaka na mpoasa to président kenda ki bo asala ki bo ebimi na mpoasa. Il y a toujours des enquêtes et continuera na makambo crash wana donc tout kaka l'état et ça makambo et ça la musala nango lelo penza pour la première fois tout le monde a été ministre pour natanga kala natango ya pouvoir penza ya mwana mboka Kabila Kabange to bande ko mona ba ministre pe ba autorité bande ko sa penza makame belé kasi bande ko leka kana cessé kasi to monde penza état de droit et où tu ko frapper l'affaire Vijana maître au babomaki âgé à hôpital Vijana et pas ya moko ya bato oya Doli Makambo oya tindaki kasi Doli Makambo après Kosamba après ministère public ne va proposer qui est 10 ans de prison kasi Doli Makambo bakatela qui est penza ezali bongo 10 ans de prison l'auto koloba été lelo auto koloba Doli Makambo a déjà ko séjourné kuna na prison makala yo koloba ni penza na likambo Doli Makambo bande ko mizwa ye ministre provincial ya intérieur ye kuna chouchou bébé chéri ya FCC ezaki penza pasi affaire na kasi lelo bakatele 10 ans de prison ko lia vungule koloba nini na affaire 10 ans de Doli Makambo. La ligne na loba boy obi le chouchou ya FCC galina loba boy jeune mingi bala kata FCC china rambo ebi bango te bato ebi bango eza ba Némi et ba Shadari ba Minaku ba bato ebi bango omoni sénateur à vie a ebi bato mingi te
sénateur avi avant na kati ya kinga kati ya moni laisser papier ye oh nani oh balobi azaka asala mingi pona FCC asala nini pona PPRD asala nini pona nga babi oyebi te akataka ba banderole ya ba sango na tango makambo eyaka ne touche pas au 3e mandat moto akota tina kati école ba sango akota tina na ndako ba sango akata ba banderole bourgmestre alelisa ba mama na Gombe alelisa na ba chauffeur ye coopérant na ba roulage abi oyebi ete sénateur avi na yebi ete azongisi sur sénateur avi babi oh yo yebi ete mutu oyo asala ya mingi asunga PPRD doli makambo ete ya bato ebele ngobila tiki ye pasteur asali nini atiki oh ete ya ba orgueil mingi ba na kata FCC tikali tenge soki tengelito ye tikali ye l'homme orgueilleux etikali les pasteurs etikali ujana en politique etikali kiri wana ya provincial etikali bango ete ya bango olekisa bango omo pe doli makambo ndakeye dossier wana pe bakati te parce qu'il faut bayeba tata wana pe asombaki lopango osanye pa oluka pe afunda pe bato baliaki mbone bakolanda mingi pe ba pasteur kutuko bandi andokote ande bandi mikuna na makala pour makala déjà babongisi yango elakisi ke tokomi na état de droit ete ke so asali 1 mois 2 mois ekomi au secret o te ekomi o te tension estomac te kuna akonyokoma nde nyonso anyokomaka kuna akosala musala akosala pompage akosala nyonso parce que si lelo honorable Mike Mukebai lelo balongolaki immunité parlementaire na ye Godepo a joué au sale jeu il voulait que non Assemblée provinciale ba télémé la immunité parlementaire à Doli Makambo parce que bakanga été coup de chapeau na cour d'ordre militaire coup de chapeau vraiment na ba général ba colonel wana et puis ça peut exemple na ba magistrat ya ba kalamu ba jijo ya ba sosa ce qui était ya bango pour na leur corps soit bon et puis je dis merci beaucoup na famille ya âgé merci parce que ba tchembongo te ba tchende molimo ndeko na bango tala jeune et ça la rapasi hein. Moi je vois aujourd'hui la maman de Milambo aller la moi na nyonso gelo Milambo lelo akenda sa maman aller la lelo Milambo aujourd'hui si papa Beto a vendu lelo akonya tapis rouge c'est grâce à ces combattants Milambo aujourd'hui lelo c'est jailli de pêche à kokakolo belo côté présent il y a eu des pêches à kokakolo belo côté mais lelo Milambo lelo mbula eko kota ekuna na kata cimetière à Kinkole mais ba ninga na ye otoyebi ba junior mata ba Yves Mbukulu lo ba komi ba ministre ba sa elata Pierre Tombal atako ba la kaka mama wana lelo ba kokisi ba promesse na bango te za pasi mais famille ya docteur ban boyi na ba atana ki mobolande to za ba to pasi to za so ba to nyo comme to lire na biso ya moke na Congo maman ba garder crédibilité famille na bango et ça que été ya ba to mingi ba kansera toujours il faut corrompre il faut que je corromps na corruption et régner to ko senga pe na ba honorable mingi na ensemble botika visibilité mingi ba comment so ba veuve âgée mingi ba lingi visibilité bokenda kuna na ba poto bokenda kolia na kombo ba mbongo na ba kombo abato donc to ko senga na bino bosana musana no na ndenge esengeli. Oui, moi mboka Margot Lango, to komo pusa moke na suke mission na biso kasi to ki o uti ko lobela sur affaire Mike Mukebai so to bito zonga un peu si mamokola samedi penza to monaki quelques membres ya la muka basaki bongo marche pour na kusenga ete libération ya mwana mboka Mukebai kasi to zaki wana biso lokwa ba pandi sango to zwa ba image totala ndenge kani marche wana ko ki penza ko salema kasi to bandaki na commune ya Lingwala to komaki même pas la direction ya Mushi to monaki la police ki wana e kangi bato ba journaliste ba kangi ba journaliste ba kangi ba cameraman ba caméra bungi donc ba mso bazaki penza souple ba mikimelaki kasi to komona affaire Mike Mukebai c'est comme si ba main noire ezebe na kati ya likambo wana en plus ba ndekona penza ya famille politique ne la muka
lokola abandonné bakokipe sous makambo mukeba ite ndenge ezalaki kogangaka ere nyonso kolobaloba eloko moko te. C'est comme si mukeba yazali penza abandonné kuna na prison na uti kosona ndeko moko ayebisinga nazalaki pena na prison makala mukeba ipenza akolela aza na souci makasi ndenge penza azali kuna na makala ko une affaire mukeba na mama. John, Mike Mukeba, c'est un mentor pour moi. C'est un vieux. Oyo, Alexis Soupémon Moussala en Opendam. Mais, tant que je suis noir, je suis makambo, je suis noir. Toko senga na mwana mboka Daniel Mwananteba. Oza un chrétien, oza motoyo, oko, oza papa. Kota la mabe ya Mike Mukeba ite tala bana na ye tala mwasi na ye. Mwasi nga na yoka ki pasi komona mwasi ne ba matisse na piquet pa ba soda ba kangi. J'avais eu de larmes aux yeux. Na ko senga na excellence Molendo Sakombi. Bozongisa motema sima. Azande konabino ata mabe ezalaki. Même si de lui-même ou bien de sa famille politique ou bien des autres ko sengele bolimbisité mais bisoto ko senga toujours bolimbisi. L'autre fois je suis avec honorable Eliezer, moi je lui ai dit même si aujourd'hui bokomi ba honorable parce que bisona bino ekar ekomi à moi molai mais nous la famille politique et la famille journalistique makala les esikate makala lokwa prison ya potote makala eza lokola prison ya Dubai te ya Chine te ya nini te makala eza makala c'est perka eza makala to babi centre de rééducation eza makala ba kotinda. Je peux voir que mon vieux a Mukeba honorable Mike Mukeba il peut avoir même dans les 50 et quelques ba oki kotinda ta moi ou jana moko moi mineur moko ya niatio kana likolo pourtant okosika tango ko beta ito ko sa nini ba pesio punition makala eza makala to ko senga pela bandeko na biso pe ba journaliste il faut garder un peu la déontologie. Tout ce qui est na ba rumeur, ata rumeur eza actualité mais que balobaki basalaki non. Tous ces documentaires moi mingi poto yeba pe mingi. Aujourd'hui honorable Mike Mukeba il se retrouve aujourd'hui na kata makala les apona kotoye la ke mingi ba rumeur. On a dit ceci, on a fait cela, ceci cela. Le quoi peut vient pe na kanda pe na moi makambo moke yango ne komema vie wana to ko senga état de droit ezali. Nako senga na excellence le VPM Gilbert Kankonde akamola na nuka songo na matoi akamola ka songo na bato balandi ka songo na sima matoi akamola ka songo matoi na ndenge nini VPM ayebisaki ngobila akwesa bare wana wanomaki babongometse ka sasale lente c'est comme si zela to koma kuna zela TV la décision nyonso akopesa c'est comme si ils allaient exécuter VPM a étiqueté Gilbert Kankonde toujours courir derrière Ngonga. Gilbert Kankonde c'est un homme intellectuel, un homme sage. Nga na zito ya kokourtoyer 2 à 3 fois même avant comme ministre. C'est un homme oyo ayebi ko solola. Azamutu mo azamutu mayele pe ya bwanya. Ngobila bolobete ngobila ko sa mapeka. Moi ça m'a énervé. Ngobila zo luka papa beton foulaye. Mais papa beto ko zongi sai ako comprendre te mais tala maloba ki mukwana na imika noma qui est numéro 1 place à Kimbuta ayebi ke balati charge baby ke le quoi peur de baby ke ki tchasa na mbongo ebele ezana ba recette ebele bazu balati se charge ya Kinshasa ya compte PPRD encore ipe ko maboko flambeau abimisat ngobila koloba na mikwa loba ke ngam taper singa ba konjo eza Kabila, un prêtre des prêtres. En plus, ça baki si soit abi. Boke ne malam boke kolia ba chi belle na bino. Vous voyez, les gens au bino modibo comme ça ba excellence pour la coalition FCC cash. Gilbert Kankonde akokamula kasongo matoi azongi sata la motema ya esprit de mort kanyama. Parce que kasongo il ne fait absolument rien de bon. Rien du tout du bon oya kosala. Colonel wana o akalu fungula ebi ma place a utaka kayene mtu o abimisa ke Eliezer arrogant c'est on a bien on peut appeler ba ordre ba beto kuna na sama ye wana kaka le même wana donc ils abattu moko ils voient que non
bakomona soki nde moko bakovandisa kasongo ata 1 mois 2 mois nde bango bakosala nini bakozonga. C'est pour ça nous disions aussi que basoda ya Congo mingi faut bazonga na ba centre de rééducation bakibomango po bamisu batia bana bango ba 10 ba 20 eloko wana na kopesa Jean Bordeaux Mayo merci po aye kotia ordre kota ba fonctionnaire to kosenga pe na mwana mboka pe le VPM Gilbert Kankonde abenga na bato cabinet baza pembe nyande ko bazilo balinga ba bomé na Lubumbashi abenga na bango nani to kosenga na ye atia na ordre non na la police à Congo parce que vous avez besoin de la police à Congo. Oui, moi, je Marco langu to comme bon asuka, mo tuna msona mo poussé, kasi lelo penza bato ba benginga penza na lalite mokolo ya samedi dimanche bato ba ko benga na poto, ba bisinga mama Jeone ezali pasi. Soki tozonga impesima, accident o esalamaki kuna na nzela ya Lufu, o penza chef de l'état kitaka kuna ye moko na Mbanzangungu, o mutu ko utaki Lufu bande ko ya Kinshasa, chef de l'état kitaki ye moko kuna kotala ndenge nini bato bakufaki kotala ndenge nini bato pe babikaki na mwa ba choc o ezaki bango bazaki na bopito kuna ya Mbanzangungu, kasi ya passe ezaki ete obsèque ndenge chef de l'état asenga ki bango penza ko sala ba obsèque moko digne kasi sala makite kasi ndenge pe babaki ba ko dédommager ba famille na mwa mosolo moke kasi ba sala ki yango te to ebité bato penza o baza ko s'occuper conseiller na ebiki conseiller na affaires humanitaires to pe affaires sociales na présidence kuna zali na ebité soki conseiller ngo s'occuper ki na bato yango te to lali to lamuki ba famille wana plus de 32 familles bakei na fondation OLK, Ozali Fondation Olive Lembe Kabila, Maman Olive, Ozali première dame honoraire. Bako lela kuna, bako loba ete, o président Félix Ndenga lakaki biso na Maman Denise Tomoni yango te. Yango total likolo na se Tomoni, Maman Olive aza mama moko bobota sungaka bato, asunga biso. Kasi Tomoni apona sima tango baleli, Tomoni Maman Olive atindi à travers Maman Bazarane, Maman Angèle Kanam atindi mon solo pe moi biloko na maputa o sele logi ya tata Kabila na Maman Olive Lembe apesi par famille mon solo ya $1000 o saki bon $32,000 na ba famille kasi bato mususu ba ko mimere balobi wana eza penza ba bi o Maman Olive atieli penza Maman Denise Tshisekedi poko mona bato wana penza ba leli mingi na kombo ya président Félix kasi ba moni soutien moko tengo ba kimé ba na ngamba Maman Olive kasi na likambo wana penda bato ba bezala kate zarate esali soni mama makoko kolobani soni ni mi tukane tutaki wana et ana ba assurance o yake tutaki bon pour le ba kufa nambi hein botika ko sangisa fondation na makambu ya première dame parce que le loso ba ko finga chef de l'état za pona ba conseiller makambu na otiko loba ba conseiller kota mama ba conseiller kota papa suivi à malamu ate et moto moko ko yana projet mbongo ebimi na trésor public tu ebimi wapi ale mbongo ko kata na conseiller ko luka asomba chaussure asomba moi demi parcelle na limité asomba moi demi parcelle na kalamu to wapi mokonza mboka ngana koloba bientôt là nous partons une année il faut que maman peut asala bila ya une année na épée tant que une mère parce que maman azana motema oyo ya papa motema malamu menga ko senga na ba mama ya media botika ko betaka batu ba 12 ba mama ya media guerre bilo boliko entre Maman Olive na Maman Denise eza en sens te lelo ba kende balela kit et puis tout ça ba intellectuel nous sommes toto analyser image wana ba salini ba répondre ba les mêmes jours on les a d'abord utilisés leli leli maman bande wona biso les autres ils pensaient même ils voulaient prendre même $100,000 sonini jeune moi je peux pas vendre ndekonanga ngande na zarana ana bongo non je peux pas même si les longs na kufito ana le loi kei na ba circonstances à mabe je peux pas le faire mais ngana pe exemple à Milambo te yo mona da famille Milambo baleka na TV bandi ko bela président Maman Denise Nyakiro yake pa sota makambolobi siko on ba ju ba $1,000 ndeko bakosomba nini ba ferme na Kasangulu to na Kisantu place ba outil c'est pas bien
Et ça bien été. Vous prenez les 1000 $, oh, c'est le quoi, ceux qui 32 000 $. Ça fait quoi? 1000 $. Anama puta. Et bien, bako kamola ngoli puta, li puta on tango ni 40 jours ya matanga. Toni ni semoule, foufou loso. Quand vous donnez, bon, enfant de la rue, oh, bikolo, bako teka, bango likolo, Yakob, ba reine, ba nigno, comme qu'on régnait en Akin, ça, ba enlèvement. Ba enfant de la rue, bako vanda, pendant 18 ans. Kindu, Bukavu, côté qu'on va vendre mon lili. Ba petit peuple, Kindu, Bukavu, ba vendre mon lili. Mais pendant 18 ans, vous bouffez l'argent là-bas parce que y a kanga ici, ka mai, na la kwa, na tonga, ou aye bandako. Maman, to boité. So koko sali, il faut pas créer des ordres. Quand ils ont, on dit que à lambi famille wana, à lambi bango pe baloba ka pour na sonya caméra mais ba ko tout kana kata mitema na bango. Nous sommes ba ko regretter. Et là on y tina kinga na kende. Et aka so kufeli ka il faut pas dédommager bino. Bongo ba famille ba kufa ba shege ba kufa ba mabato maboma bato ba kufa. Bango ba dédommager bango. Non, ça n'a pas de sens. Assurance, c'est ça, sona, c'est ça. Bakende, balande la moutou, quand c'est qui assuré, ceux qui n'engagent. Mais c'est pas tout le temps, il va conseiller, chef de l'État, va conseiller. Moi, en boka vita caméra, salarata, moi, cours mon le quoi yosa, les faiseurs du roi, au sarata, moi, cours mon roi, coaché, comment un conseiller peut se comporter. C'est là, il y a la goule. Oh là, comme ministre, il y a finance. C'est là la gouli azalaka conseiller à Joseph Kabila. Un homme où la monde a katé c'est là la gouli. Pourquoi aujourd'hui Joseph Kabila récompensé c'est là la gouli? Parce qu'il était conseiller, mais à chaque fois ceux qui l'être koti nangambo ya conseiller à kosani à kokoma à kokuta na mon continent yo tuna ba conseiller chef de l'État ya mbalo so bakuta na papa béton ba kaka ba fitité na ba fitilité. Moussou va être conseiller, mais il y a un bandé à vendre 18h, 23h, ba koulouna, na bana, wana ba shege. Pourquoi pas qu'on ait la bonne mission comme ma bonne INPP? Parce que c'est 200 000 francs, 300 000 francs. D'échanger bon moi inabango, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ce qui a créé la polémique entre maman Denise et maman Nani, maman Olive. Maman Olive a fait plus de 20 ans en Congo. Elle a s'enrichir dans le Congo. C'est une femme d'affaires. À la société Maputa, à la société vivre frais. Bani. Tout ce qu'on appelle des politiciens. Le quoi on a vu ça la Sonia, il y a des députés, Sonia Média, le quoi Zachary. Moi, je suis fait ce qu'il a besoin de qu'il est éloge. Tout flatter, non. Il a besoin que vous sala musala malamu. Tolimbi sibino. Mais to kende na musala Congo malamu jeune. Pour le Congo lobby ke malamu mo ni fa lu yewana lobini. Abi Félix ce qu'il y a un ennemi na ngate. Combattre des régime Kabila. Au moins il apparaît que le quoi bon bazara la mafinga baseni, mafingi fayu. Ozomo makamde kokende. Toza a besoin de construire Congo parce qu'il y a makambo oyo to kokende et ça bien été. Nous voulons l'unité d'abord avant la futilité ça là. Oui, moi, je Margolang Tokomina Souka. Merci pour Ondimaki Penza. Pour les cas ensemble, on a analysé sur la question d'actualité. Vous avez pensé que moi, je suis partout. Lilo Malanga Souka. Merci vraiment à Beni. Dans mon isco, tout le monde a dit que Sunga Biso, te bagine ko yiba biso Beni. Bo tumba bango ba kenenan. Pour te vendre peut aux élipe ministre banani balo lobité to sengi na bande on a vu sur Beni. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes là pour partager toute publication aux autres à partir à Beni. To sengi na papa béton raisonner les peuples d'abord. Kolanda climatiseur d'abord à manger d'abord il faut d'abord raisonner d'abord ces petits peuples au azos et la bilan na yo na une année. Côté la fertilité, aucune bois qui te nager, aucune qui perkite. Non, ce sont des fertilités. On d'abord bon, c'est d'abord ma benga, d'abord ma poche na bango. Donc nous voulons que une année fertilité à la réussite totale. Et à nous et à vous, vos frères et sœurs de la diaspora, nous sommes de cœur avec vous. Tous a besoin boya. Ata bango ba conseiller ba ko chabino mal à l'aise ba ko yamba ba téléphone té. Tous a besoin ba ko ya na ko lancer pe
appel na protocole à chef de l'État. Il faut limiter la pembeni ya mokonzi ya mboka. Pour faut respecter hein hiérarchie, président de la République, premier ministre, président Sénat, Assemblée nationale, au lieu que Badbaza a tout autour à chef d'État, parce que tout kosenga pe na communication présidentielle. Ceux qui bolingi bocha minduki na biso beto oche la bino minduki. Na bonheur lobalelo, mais la semaine prochaine ou bien la semaine koya tomba la simana ko loba parce que bolingi ko fingi sande bo ko finga binote ba ko finga Abraham te ba ko finga Kusema te ba ko finga nde président de la République. Il y a un petit problème de maman Denise. Merci beaucoup à Christian Chiboui, à Gisèle Tatimer Double. Merci à Impression Clone Dombashi, l'homme du moment. Il y a David Olito, un tonton doux de caractère. Il y a Roger Lou, Mabambo Tenayonga, oui, Balandia Congolais Télévision, Torum Penza na Souka, Tembek Binomo Lamboka Margot Langou, Naï Penza, tout ça analyse sur ma question d'actualité. Oezari Penza, Kotamo Lamboka Namso Congo. Merci na Ozakibo na Sima Caméra, Guy Botombela. Merci na Balanyo so Balanamso partout dans le monde entier. Pe baoba ko soutenir biso na ba conseil na bango na moni mon vieux Roger Louma Molobeli Monene à présent Félix Antoine Tshisekedi depuis Paris, l'impresario Claude Ndombasi depuis London, Jean-Sibon mon papa social depuis États-Unis, et un tonton doux de caractère, mon vieux David Olito 007 James boss des boss, patron des patrons, le patron James 007 depuis France, Bambo Tenayo, Richard Marc et Maman Wivine Sevolo, PAD Capella depuis Hollande. Nous sommes en Amazonité, tout le monde a dit Audio